Pourtant, on a Villa Nova. On a même dit que ça va clip. Il y a un moment où on a senti une promotion. Si ça va marcher. Il y a un aussi. Donc, dès que on a bandi on a Villa Nova, ça a clipté. On a bandi on a Villa Nova, tiens on peut internet. Les réseaux sociaux mais pas balinga. Dans on va formation bien. Mais ça va à Mécan la base. Mon tant titre na Villa Nova. Banol baga. Uchona tabakisi. Uchona sambela trop. Uchona ramoja. Pwani. Tuna ba bien. Baby Pwani. Maintenant le baboué. Je suis l'Éternel présent. Malgré l'âge, nana maîtrise à métier nana. Avec qui n'a que moi n'est pas mal sur fabriquer ça. Et naza na sagesse, naza na intelligence, na maîtrise on a joué. Et na combien de le raté. Bébé Bouchou déjà. Na combien de le raté. Maybe mais faut que ça la sangani masala pour et le réseau. Comprendre. Ba termine ba bon ta capo. Au public en plus na ba fanatique ba linganga. Tango zwa kinga boli mazala kisukali. Elo to balani mon bébé yoko mi on négligenga. Pourquoi bolingwa nyoko la kamoto ya lingeye. Na koma mwana mawa anga mabuchwe. Ngana leli. Ba bébé Bouchou missi à Fabricas. Au Fabricas a no le bagé le dernier fils. Parce que vous avez qui enfant chéri? Tu le enfant chéri. Enfant chéri va bien aller dans ndako. Va bien dans ndako. Si vous, yo na bandi sur le kona lobi. Ti lelo na enfant chéri. Moni moto akoma makambo bakoma na Facebook. Yo kana episode Adam la Villa Nova te. Pour ton information. Moni oza intellectuel. Comprendre? Moni na entreprise amunene. Tant ba wa plusieurs suspensions. On a suspension moi qu'on a Villa Nova. Tu vis en français plusieurs ils bandi na combien? Donc, la limite dans laquelle c'est mon sur révoquer mon droit à Facebook. Donc, il faut comprendre que mon temps dans Villa Nova té. Tant qu'il y a que plusieurs suspensions, et puis qu'il y a une suspension encore. Parce que des suspensions, parce que la suspension encore plus loin. Plusieurs a changé, tu as moto décidé de l'onglet. Oh, il est français. On est bien, il est français, pas bien. Après avoir eu plusieurs suspensions. Natomboli maboko. Salelanga bika moya ya nalingi na mona fongolelanga lola natomboli maboko ya salelanga bika mwana yo nalingi na mona Jésus belaka yo pesa na ngaye la bomba na motema. Alors bébé Bouchou tango olongwaki pourquoi on préférait quitter côté ensemble na groupe mususu ya musique yo préféré comme président? Villa Nova au côté non, c'est pas ça. Oh. So dans longue Villa Nova on a Oko qui n'est pas depuis, Oko qui n'est pas Ferré, Oko qui n'est pas Papa Chéri, Oko qui n'est pas Kofi. Habite qui passe la sala na bango. Bien dit. On a groupe ça. Donc pour nous stable. Donc on s'est platé dans ça maman. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour.
Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, très chers internautes. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés pour sur cette émission. Anoudé, une émission qui est présentée par votre humble servante Ritz Ponga la jolibilité. Alors merci pour votre fidélité, merci pour cet amour à travers cette émission dans notre site Africa Elengi. Alors aujourd'hui moi je dirais que c'est une émission spéciale parce qu'on reçoit pour vous un artiste musicien. Alors nous allons passer vraiment de bons moments. Alors sans plus tarder, je dis déjà un grand merci à la grande équipe de cette émission. Un grand merci à Richard Lokamba Petit, Mike, merci à notre monteur, merci pour votre collaboration. Alors sans plus tarder déjà, je dirais un grand bonjour à l'artiste musicien Bouchouley. Bonjour. Bonjour. Ok, Bouchouley, artiste au Tébène à Villanova. Alors comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce et voilà quoi. Okay. Bébé Bouchou, et ça on va bien bébé Bouchou. Tant va bien bébé Bouchou ça là bien. Ça me fait penser à beaucoup de choses et comme quoi? Et à Maïso Fabregas. Ozo comme moi kuna. Et na église nem na pesi docteur révérend, le très révérend Daniel Ngoyemulu Nambote na raison na Atlantique, on a raison na ba bon souvenir des belé na Kombo na. OK. Et voilà quoi. Ok. Mais Bébé Bouchou, il faut aider cette émission ils a Anoudé, donc la présentatrice et l'invité. C'est la raison pour laquelle tu as combo Anoudé, donc tu as kakadé. Donc c'est comme un couple quoi. Couple tout le monde a déjà kakadé bateau. Alors Bébé Bouchou, tu vas nous dire ton nom complet. Et mon nom est Napesi Maman Nanga Florence Nalman Bote Place Ali. Et je salue mon papa et je salue mon petit frère Benel Lutona de Nalman. Comme on a non on a Rabaku. Oui. Et poste non eza makanzo et na mnonga mboko na biso eza mapasa. Ah, ozali pasa. Te moni naza ndoi ya koko nanga moni. OK. Koko nanga komona ezaki ba mapasa. Donc le pasa ni moko jokol. Oto ebi jokol to ebi famille jokol mon mususu ou abota papa biso mona ezaki ba ko makanzo. Donc nga nazwa na ndoi ya koko nanga. Donc na mboko na biso makanzo elaksi mapasa. Et prénom nanga Gerfid. Nani? Gerfid. Gerfil. Gerfid. G-E-R-F-I-D. Donc ils ont un nom composé et bazwa kombo na grand-père nanga paternel, na grand-mère nanga maternelle, na grand-mère nanga paternelle isusu. Donc na Gerfid. Basangisi ba kombo. Basangisi ba kombo na grand-père nanga paternel bazwa Fid. Na grand-mère nanga maternelle bazwa Gère, na grand-mère nanga paternelle bazwa Gère. Donc grand-mère nanga paternelle comme les acquis Germaine, grand-mère nanga wabuta maman nanga comme les acquis Germaine. Donc bazwa Gère, bazwa Fid na Gère et ça la Gère Fid. Donc yango na comme nanga. Ok, tu as vraiment osé un combo à Kitoko. Alors Bouchou, tu es natif de quelle commune? Et na pesi bana banal mbote. Oh. Et moni na pesi. Et moi je suis né à Matadi. Ok. Je suis né à Matadi dès le bas âge na Kinshasa na première primaire. Ndo commune à Banda. Donc okay. naza na pesi bana gal mbote na pesi bana commune à Kinshasa mbote. Ok. Et voilà quoi. Alors comment Nino est découvrir talent yo? Non baté bandal ne tombera jamais. Moni bandal les a on est bandal c'est pareil. Moni pour ne pas dire ça, moni bandal les a bandal bimisi ba bimisi belé et na pesi bana bandal nyoso mbote bandal bomoko et je vous aime beaucoup quoi. OK. Alors ozana papa, ozana maman. Voilà na papa na maman et pas toujours envie na petit frère na Benel Lutona. Donc vous êtes à deux. Abota biso mbali ba mibali petit frère na moi Bogar. Alingaki moi trop en Allemagne et voilà quoi. OK. Alors donc aux l'aîné. Ouais, je suis le né de la famille et mon asuka na biso Benel Lutona. Alors, tu es célibataire sans enfant? Ouais, célibataire sans enfant, mais na fiancé à la Londres. Donc, voilà. Ah, ok. Donc, papa, moi, soeur, je suis célibataire en bilan. Bobenga ngo bongo? Na évité ce bomba benga ngo bongo. Na célibataire en bilan apparemment. Alors, le quoi tout le monde en est vraiment non tout n'est nam, soit célibataire en bilan, c'est ça. Bobenga ne li sokote. Te wana ridi lianza to zani samedi. Ndé na lingaka mingi na pesi mo déplacer ali. Olingaka ridi lianza. Ridi lianza moni
moni na télé na ngande eza boso na côté na YouTube so na monika elongini maman natala ba biloni no ça la musane bien pour nini ils vont ça nga comme pas possible on a comme on est ridili yanza alinga liso lidi yanza papa oyo lo ba bêtise pamba nga mo kuna kokana ba comme on a ça ba comme ridili yanza kombo na ridili yanza on a eu to apprendre ngango OK ngasko étant fanatique na ye obinga kili soto te na benga ngende olobi ko obi comme on est ridili yanza na linga pe ba vide loin mon vide loin alinga la di sobe alinga fiston sai mais comme mikolo muto sanga plaisir mingi za ridili yanza eza muto za mboka libinza donc mongala OK. Alors, il dit aux années déjà samedi. Alors, on va passer des bons moments avec lui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons passer de bons moments avec l'artiste Bouchou Otoeba qui est dans Villa Nova. Alors, émission Otosalango parce qu'il y a un, il y a deux. Donc, chiffre 1, ils habitent sauté bato bandango. Donc, Toyebi na kombo bébé Bouchou mazapi na kombo na emokobo. Il faut Toyeba ndenge ni na banda. Alors, Bouchou déjà, il faut déjà to signaler na ba téléspectateur ou soit bato ba yebite que bébé Bouchou bazalaka liso sauté na Villa Nova. C'est ça. Donc tu évolues seul. Et on a des yébani bébé Bouchou l'éternel présent. L'éternel présent donc dans la race na Villa Nova té mais le but est que na za sous villageois té donc na toujours villageois et na banda qui carrière na nga solo limisa inze moment plus de 143 nzambe a ptio le boko neti bona signé contrat par monsieur David Monso à 5 ans dans ça l'album on le ba solo oui bité je suis pour l'information pour c'est toi qui m'informe donc na signé contrat 5 ans par monsieur David Monso ka mikolo yo na signé kala déjà et qu'il ba moi déjà et na signé contrat 5 ans ni na bona na studio dans ça l'album OK et na pesi monsieur David Monso mbote na pesi Leni Bidens mbote voilà quoi. OK. Alors dis-nous d'abord, c'est facile? Facile, la vie c'est pas facile, la vie, surtout la vie des hommes. OK. Il faut toujours se battre. Et on a le monde aller pomper, mon amour balle aller la rater donc à tel qui le faut même et voilà quoi. OK. Alors lelo mutuneza ke po yo ba publier ki départ na. Moi j'ai vu nanga na prendra départ na yo na Villa Nova. Donc yo na ba ninga mususu boza différent parce que ba ninga ba bin longola na ndenge na bango. Moi ce mun tanto combien ça le quoi? Moi c'est train tambola. On est train tango tambola. Et le moi ma tete. Parce que train na mito, il bezap. Exact. Train ce qu'on a mito ça na mimosa. OK. Donc net aujourd'hui train outil mimosa. Et comme il a ma tête donc on son mimosa donc non, c'est juste une question. Non c'est pas mal ta question au mon ni bat na bandako bébé Bouchou mona mbaye so Fabregas et moi mon bali ala mkana tongo ki lukalipa donc pour les sa famille naé bébé ki ngana mbaye so Fabregas to binga na tozala bien lui c'est mon père. C'est pas vrai. Oh non la so téléphone non. C'est pas vrai. Non pour ça. Tu na la so téléphone non que père a bien. Siko bobe abenga ka luba nini? Pesa nga ba conseiller si tu as un accident père a bien nga singa ça l'accident na bima na ça accident na zokati na bima mobimba voiture na nga déjà déclassé bato bandima otene na bima normal na tongo ka ski ya père a bien nga lo Bouchou mais singa ko ça l'accident mais aux en choc té na choc ta vie Dieu soit loué courage il faut beaucoup prier attendre na sambele liyo mais yo mo pe faut sambela po ba kombe aller là ça ba kombe zali mais on est là donc faut toujours bosser net dernièrement singa pe courage pour la carrière na yo et il faut être toujours poli il faut être à l'aise c'est le liboso za ki impoli non est-ce que maman na yo banda vous avez na âge à 7 comme âge c'est quoi lemba peut se conseil donc conseil ba pisa ngo du jour au jour moni conseil faut pas boya ngo ata bandelo 1500 fois ils a toujours conseillé papa mala mo le maman ni tata comme papa mokolo neti boy na orchestre na nga s'il vous plaît na ba contrat na nga mais yango ya empêché te maïs Fabregas c'est sanga Bouchou sambela Bouchou buka banzemba bien donc parce qu'il faut toujours aller là si on a dérouté lobaki image na eka babaki be Bouchou Missia Fabregas au Fabregas ano lobaki le dernier fils ba servi bika yemba vous avez qui enfant chéri ti lelo na enfant chéri enfant chéri ba benga ni ndako nga benga na ndako te yo na bandi sur le kona lobi ti lelo azaka enfant chéri moni moto akoma makambo bakoma na Facebook ouais
na kotanga kombo na ye yonga mpona bandela susu ok mpona kozongaka place olingi tozonga nga nalingi yango mpenza mpo nazwa na précision tozongi mimoza ok moni moto akoma makambo wana natanga kombo yoka na biso ada moto avila nova te pour ton information moni oza intellectuel comprendre moni na entreprise ya monene nandimi te mpo vila nova eza na hiérarchie oui je sais et ntango bawa plusieurs suspension nga nazwa suspension moko na vila nova toyebi na français plusieurs eza ebandi na combien donc nandimi te na orchestre monene so barevoke moto bakomona na Facebook donc il faut comprendre mpe ke moto wana moto avila nova te ntango ayebi so ke plusieurs suspension ayebi ke nga nazwa suspension moko bato bazoba des suspension bato la suspension moko mpe loko yanga bazali plusieurs azochange te yango todécide tolongola eza français olobi yango eza français pas bien après avoir eu plusieurs suspensions c'est écrit en français nga tanga na collège Saint-Jean-Baptiste on comprendre et yango na nitanga nga okota ba terrain wana te Maestro Fabregas c'est mon père il restera toujours mon père donc na village en plus na soda ya Villa Nova ti lelo na Bundaka comprendre pour na Villa Nova ti bato bata clip bien na salle na télé bato bata clip mo na salle le roi plus 243 ba fleur ezo na pana Maestro Fabregas ba mise belé au soto banze mona bango ba son ma kelele mais so tali nzembo nango yoki va somo boye somo responsable yoki nzembo sans pesa responsable il y a des sons responsables il y a des sons irresponsables yoki va nzembo na mato moi je te dis vrai surtout ni na pesi le professeur Jean Goubal Mbote moni soki eza moni makelele pe moni musique ni pe dans na foyer mobile mo na responsable te a pe responsable ni pe na musique ok il y a des musiques où ils ont pe responsable musique mo eza immature musique mo eza koyo ka te pe ça na concert eza na portée donc ni tena nzembo mo na yembi na album o tout na choix na kata nzembo na nobi eza te mpo masuwa eza monene nde kapitaine nango ifo azala monene toli oyo ebongisaki ekipaka te monoko brosé upatala l'essentiel nobi eza te mpo masuwa eza monene nde capitaine nango ifo azala monene donc bato amona boye buchu we aloka brise et okanti lokwa abisama mwa danger te nzoka nde mama bien ebima awa comprendre na ba juger moto na apparence te ba juger moto na makambo wa bimisa na kata nzembo na obi yaleo valera mobali eza kaka aspect physique te olie ya kobude teka na yo ata bude nga mwasi nzoto meluka ata pe bulo olie ya kotonga ata bilamba donc on comprend ils a conseil musique il faut apporter quelque chose et non toi imbaka moi c'est qui ça boy matisa boy ok donc voilà est-ce que comment nazala ki na ba bureau ya bon natanga na ka kombo ya Materazzi c'était le lundi hein bazo féliciter ba musiciens au ba yembi déjà pour l'éducation on a vu ça chez Jubin Piana ba yebisinga pe Materazzi pazo kana pa yemba est-ce que to kompo mona ngo na yo lokwa yo polingi makambo éducation to maintenant obotité yo kanon omuni nga bujue muni lo mona lo ba na mona bongo pa na bato na parler bayebi déjà moni ngana ngosama mloko bato nyonso te ok ngasala makambo oyo yelanga comprendre ngasala makambo linga ko sama mloko bato tout aimer neti nga na yimba neti choix na bano yimango déjà Materazzi c'est bon il faut to éduquer mas to imbaka te matsa kitisa ok l'éducation c'est primo comprendre boye ba on peut que boyemba ba instructeur te ngana yimba bongo te ok ngana yimba tango zwaki nga bolingo ezalaki sukali lelo tobalani mon bébé okomi onéglige nga pourkua bolingo anyokolaka moto ya linge ye nakoma mwana mawa anga mabuchue nga naleli na ba makasi mobali kolisa mwasi na bambata te ekomaki vraiment ça va olobaka makasi ya kobimisa ema ya miso ya sentiment c'est quoi yo kana sisa mwasi soko lobi boye tonenga ntango lobi matisa kitisa te kasi ntango lobi boye tonenga c'est quoi sentiment nini yo kana expliquer wa ok na bibo makasa mobali kolisa mwasi na bambata te ok to mai kaso monika mutu nga beta mutu na nzela yo kaka fojo fo bakado ba parole à bien comprendre ta bakado ba parole à bien vous sentez on est sur dans la joie il y a des larmes de joie comprendre c'est en français tant sous na le bon temps na lingala ok kene osombila ta mwasi alinga ta msu kabelo mwasi alinga ta msu ebisike mama na bana moni nzoto nonde eza boye na mona na mwasi loko ayo te
moi ça lingara ba ke moni oleki basi nyonso basi balinga mamba bongo basi balinga teke trop vulgaire trop nini moi s'il faut moi ça être moi ça sensible moi ça être moi faible il faut vraiment ko entretenir bien donc on a mona ki Nathalie bona moni ah comment ka ke ba jeune trop comment beta ba sœur ba mère na ko lati na mona mama kambo ebele pe na mokili comprendre ya on a yema bon comprendre et après vendre mona ba sœur ba comment ki si on beteka mbajo ba si batela ka ba mbali na ba parti wana mo ka nzembo na ndako nzembo ebetaka makata mobali donc ils a ya port na apporter que comprendre c'est un mythe on a un choix na piste ça quand on a obi moustique sur na butu pardon abi moustique sur na butu chéri mon chini pourquoi na tongo rankine comme yanga kinse quoi OK donc ya on a ba yanga nini et ko na ba yanga nini ba misi na ba ya biso nini donc so za ba paki na yo yanga nini donc l'autre ndoto na butu yo ina tongo wana ko finga na télé ya yini ndoto na moko donc oza ba car no so 1500 car quoi mission follow bla mama peut manzimba bien que le mama ba car ya bisoni toi tu peux pas les faire les lots sont zamba pambolo buchu car to sala non déjà na lobi boye buchu les lots qui nzamba pambolio peut-être aujourd'hui car moi peut-être musicien moi bopia munena otambo na tu peux pas les faire netinga ba misi na villa nova ba na tongo déjà infinity na kini za 3T so ça mi balé za ka yanga na ministre mo boa côté ya mamuno lo ba ta villa nova ba lobi ba ebi ezate ke na lo ba pona milobela comprendre ezaki na tongo na villa nova ba bi infinity assez comprendre regardez mais c'est pas ça ya on tes primo luka primo fona ma banzembo bien. Et voilà quoi, n'a apporté quelque chose la musique congolaise. Maintenant on a musuba finga ba ya on va mkolo on va o a ene na yo na âge en plus vous avez bien tant mususu moi les télé on a finga y comprendre ça me fait du mal le bleu bon na sensible mon bon donc y en a ba yangani tu fais allusion à qui tangolo ba je fais allusion à tout ce que je vois tout ce que je vois dans la musique congolaise, tu vois, pour un musicien Babara, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans ta on va parler Natala. Musicien mo boy, abi musicien so lobby. Afi nga musicien mo abi makala. O mo be musicien mo abi makala, musicien mo abi mika lelo. Et puis afi jalouser musicien mo abi mika lelo. Donc bat ba baté nga français ni nga français ni. Bah il faut pas apporter apport na bango pas soutenir jeunesse lelo pour yangonde force ya lobby biso pe ba jeune na lelo poto soutenir ba yana biso wana pour ba la biso makambo ebele pour bango baza na expérience comprendre pour ba malam pour na biso et voilà quoi. OK. Alors lelo son a tunyo ba beau souvenir na oni nous garder lelo na passage na Villanova ba beau souvenir za ebele neti boye déjà neti boye na mais David Monso et moni dans ça qui a cherché l'autre moni dans ça la conférence de presse pour calamité et dans sa conférence de presse pour calamité awa donc on va ramener son contrat comprendre. OK et voilà quoi. OK. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci de rester à notre compagnie. C'est Bébé Bouchou. Comment bien Bouchou lay hein? Oh, on a eu un pan d'ailleurs. Non, trop Bouchou lay, Azara Bébé Bouchou. Comment il sous lay? Ah, taboulay. Si bon, na imagine un peu que le rose à lay ou non. Mais si qu'on a Monsieur David Monso bien on a bien épice papa bien un champion. Ah bien moi champion. Papa mais ça m'a bien un champion. C'est quoi champion bien mi bajogo. Bajogo. Ouais. Champion. La musique est trop maestro. On est trop maestro. Maestro Bali na domaine pébili ba maestro Bali. Attends na sport il y a des maestros. Oh. Donc mais il y a importé ça na ba bien un champion. Champion. OK, na pe na zuna ngo champion. Champion. Artiste et champion. Alors Bébé Bouchou total na mesa na ko aider na ngayo donc ba papier oh déjà aux guidage j'ai dit que c'est une émission spéciale. Oui binin. Ouais.
nga nalinga plus ba polémique te te eza polémique te oyo écoute eza nzembo ya musique nde depuis galoba pomba na pesi mbote place ali tu vois eza musique moni pomba aza neti ba vie lokwa ba pomba ba héritier Watanabe bafali pupa moni baza bato mo boye ba soutenir jeunesse moni ba Robino Mondibu ba moni bato mo ba on a qui va ça me semble bien ba soutenir peneti autant Ibrator autant bien filete Ibrator mbosi déjà là c'est la famille mais pour na yo vraiment est-ce qu'on a cosa quand on a Ibrator on a bien filé jamais donc on est pas dans ndako on a na rancunité comprendre mais le quoi non le ba mi kono baka yanga nini soki ça non ka lo mode ya bien beta ka yanga nini donc pour ni ngokota mama batuté pour na boya polémique pour éviter tiraillement pour éviter ko finga na et voilà quoi. OK. Alors bébé bucho ko pona hein? Nyonso eza nango ya yo ma o pona ka moko to soulever moko papa. Ouais, mais moko oui. OK. Yom to fongola, moi je vais juste t'aider peut-être. Balousa. L'une de tes meilleures chansons de ton album qui sera bientôt sur le bac. Il faut jouer guitare hein. C'est quoi bini? Et on album nanga bimo. Parce que na linga plus ko pour la mélodie ça tellement bien. Na linga ko pesa ba blom souste ba minanga Facebook. Attends moi capella kaka papa. Minanga Facebook ba ebi. Et na ba manzimo ezaka nzimo mongo te na choix. Mais choix na bimité. Choix kasi choix na bimité on a meka ki wana choix na ba balinga ngo na Facebook na bitaka ba boye. Na nzimo mona mbela so wana onemba. Na tia on peut na Facebook. Pasi na motema ngezoti malanga neti mwasi alikombe aswisi donc t'es non pour dévoiler ba mususu mais ou alinga koyoka bablo nanga ke na page Facebook abetika bébé bucho officiel ton compte YouTube nanga et na Twitter na Instagram mona ba Estrella Studio ni na travailler car ne ba plus en français ce sont plus les tons vite qui font plus de bruit pour ne pas être trop bavard et je préfère des métères bon maman moi la studio tu prends l'autre OK tu prends na d'abord question noter ça que ouais toi du morceau tu prends l'autre mais l'autre il faut si c'est la bisotina voilà non si ça nga mais oh eza moni c'est pour ni baba kaka il faut que ça me ça donc o banga ba yiba yo non ko yiba dia mba yiba na bonga te OK et non faut ça musa na silence tant on bima pour comprendre avant faut ça merci okay. Jésus-Christ de Nazareth. Bébé tu vas chanter la chanson Tosha Vumbi de Maestro Fabregas tiré de son album Amour Amour. Je n'ai pas sur Ebinzembo wana. Tosha Vumbi zaka. C'est toi mon ange que je s'il vous plaît guitare. Guitare c'est bana banda mais. Tu peux bitango. Ou bien ko sabiso. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. À chaque réveil, ton image apparaît dans mes pensées. Tosha Vumbi. À chaque fois que je pense, ma foi me dit que tu seras comme moi. Pondo bwekanga mbisi esengaka pambu ezala bailanga ta sente na bita sente po guitare ba régler bien te on file katani ba régler bien ezanze momo na no imba mingi na no linga mingi na Villa Nova yango na sala ba vocal mama yebaka nombra bana mokola lambaka soso mais na jour a pondu na ba to beta concert mo na concert mo a Fiat toke boye tema ezalika tamukie fa to beta sko na stade à Vélodrome et toye boye ezalika lo mo mukeka ba bina kaka et puis mais so fa ba bi buchu na ba to za abi buchu Materazzi Yampania boke déjà kuna po comment leka boke déjà kuna na Vélodrome tasco peuple ezalaki na tasco stade Vélodrome so ba fesi so charge wana to kindi ko calmer wana
toya wana boye totali boye bato baloba tomati matriaza no yimba ayimba nzembo abando lidi nzembo alide nzembo siko ekoma isiko koyemba ti nga na ye na sa vocal na bando yemba siko mama yebaka nombra bana mokolala mbaka oyebi ke stade ndule banda donc bato basepela napesi mj moza mbote manager ya presa ye wana fandi batelemina wana batala oyebi ke bato bamata na podium bana kitambo bayebi jour osusu naoyembaka boye so natika oyemba bato balingi te natika te naopesaka bato base presa ye afandi na atali mwana na ye apres mati mais so nde azalaka afuli lisusu mwana Bébé Bouchou et oyemba donc voilà quoi. Alors guitare et salibiso défaut alors tous à Souka guitare ça on est filé non chanson aussi quoi guitare ba guitare bali bandane ouais toi la répétition et Souka oui Souka l'artiste va nous chanter sa chanson préférée. Ma chanson préférée ya ngai to ya mutu ya nzembo inspira kao. Nga yo ma chanson religieuse. OK, pas de souci hein. Mami Sam. Et tu me connais oyemba. Fongolelanga lola natomboli maboko salelanga bika moya nalingi na mona fongolelanga lola natomboli maboko ya salelanga bika mwana yo nalingi na mona Jésus belaka yo pesa na ngai la bomba na motema. Donc vous avez mon frère Mike Kalamba il a pissé mon déplacement Zali. Donc voilà quoi. Alors, merci l'artiste Bébé Bouchou. Là, tous ces trois chansons, moi je les dédie à Papa Michel Ngamete de la part de notre monteur, déjà Bosan Kopé Sanga Combo. Alors, Papa Michel Ngamete, nous te dédions la chanson Tosha Vumbi de l'artiste Fabrigaz. Alors, maestro Fabrigaz, le maître. Je préfère le maestro. Le maître de la musique africaine. Alors, Bébé Bouchou, tango olongwaki, pourquoi on préfère qu'il te côte ensemble dans groupe mususu ya musique? Yo préfère comme président. Olongo na Villa Nova au kota wapi? Non, c'est pas ça. Oh. So dans longo Villa Nova vona kota. Oko qui n'est pas depuis, oko qui n'est pas Ferré, oko qui n'est pas Papa Chéri, oko qui n'est pas Kofi. Non, habite que basala rami, sala na bango. Bien té. Na ba groupe eza. Ba groupe nango stable. Ouais. Donc on s'est platé dans ça mangamou. Non, je te trouve trop jeune. En plus, pe bateau dirigé, baza plus âgé que toi. On est pouvoir, power. Ouais. Mon équipe à te comprendre. Moi je fabrique pe azat trop jeune à nous diriger pe ba. Ta papa, ba Mikolo. Ba Mikolo comprendre dirigeant. Nzambe aibi ndenge a élever moto. Comprendre. Isa carrière dans ça. Donc si na signé contrat yo mononka tina ça bona ko tabasilo na ba plus de 140 mononka ba mononka ndini ba jeune ba ils avant ainsi que ni to mona ba mais Fabricas ba yaki ndenge pe ba Bouchou ba OK. Comprendre Président, l'éternel présent bien champion surtout bien l'éternel présent parce que je suis toujours présent jusqu'à l'infini et respect réciproque dans l'ensemble musical na yo. Te ngai na raté éducation na classe te na raté en église te na raté en pe na famille te et c'est pourquoi je respecte tout le monde et nalinga pe ça en retour pour moi. Donc voilà. OK. Alors Bébé Bouchou, qui est ton modèle? Frère Mike Kalambai. Oh, Bouchou s'il te plaît. Na bandé lisusu. Le frère Mike Kalambai. Yo c'est la musique chrétienne. Moi je chante à l'église. Tu chantais? Je chantais à l'église. Qu'est-ce que ça les passettes? Oh. Très ça ezongi suna mimosa. Hein? Très ezongi suna mimosa. Non, je chantais à l'église. Tant bien mon modèle. Nakala c'est mon modèle la rechanger té. Na ibité ba changer ce qu'on a na minito. Ba comme belé mais moto apesanga modèle nanga. Ou asala na koma Bébé Bouchou na comme na ba vision lelo na ngo lelo na sama na mo sa lelo. Na époque on a ninga Mike Kalambai mingi. Mike Kalambai na koma mission pour na Mike Kalambai. C'est plein na Mike Kalambai ninga yemba apesanga goût. Donc ya comme musicien. Ayebi? Frère Mike Kalambai. Frère Kalambai les cabouné ça la boue né pour message comme la ka yebi. OK. Donc mais bat baloba koza osala idole no ezala déplique.
ngana no Pe ozana voix na EP déjà. Pour moi vie na ngai aningaki minga imba bien moni tambo bato ba ki na mimi sama kam loka bato basala mama danger na mboko niti pour moi binisa bato pa la 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 pa abeti bato fanfare donc c'est bon ba ngana sa musala loko na imba loko aye et comme courage à travailler mais ngana ibiki na voix na ngana imba loko bébé Butchu na imba loko ya mona ma Florence et voilà quoi. OK. Bébé Butchu compose rapper. On est que na imba loko nga na ville Nova frère moi wa imba loko bébé Butchu. Bon, on a moni était na 8 ans yo kete. Donc ah il m'a pas vocal na ah il m'a loko bébé Butchu donc parce que Butchu ah il m'a loko ayo. C'est yé ka idole les a déplique. Babi ah il m'a tant babi baba ni pomba il m'a loko vient episode ya bandali na pesi mote fali popa loko king. Bon na ebi. So baba Butchu il m'a loko déplique. Mais kuna babi ni ah il m'a loko là. Ah loko Butchu. Batani kuma pomba te babi ah il m'a loko là Butchu. Donc c'est que Butchu perd en avoir na. Vous comprenez? Et voilà quoi. OK. L'artiste a composé à rapper. Ouais. Mais tu vois quoi nanga mawezanga mona comment? Bis encore c'est aussi toi? Bis encore. On a Maïs Fabrica c'est Après sur ka ba parti. Maïs Fabrica ça pesinga ba directif a pesinga Butchu. Bunda boy donc voilà quoi. Maintenant ba nzi moment on a pe na komi ba découvrir on a komaka maintenant zo rapper ba chanson par parole. OK. Donc tu fais ça. Donc au komaka peu aux waka. Nga plus na koma boyete nga plus zaka na fandika bo mona inspiration surtout so beta mélodie mo bien na sopa makambo donc voilà quoi. Mais c'est que yo zala no pera guitariste tête au kolo nga na artiste na beta guitare na beta synthé na beta drum na beta percu. Ah bon na synthé zakuna. OK, c'est bon. Tout ça la bouée. Bis encore, tu vas dédier la chanson à mon boss Mike Lokamba que je salue en passant déjà en Afrique. Donc on dédie on a Mike Lokamba na chaîne Africa Elengi juste après l'émission. On a Osaka nango dans notre kilo plateau Osaka nango. Pesi mbote place ali moni. Mama bizo ya nalinga moni ndo nalinga moni nalinga okota na mondo. Moni album oyo banzembo za na kati so yoki ba chanson nzembo na mbili Ben Willy le Gabonais moni bayemba na bango de Ben Willy le Gabonais le seul fantôme qui sourit na mbi Ben Willy na album Ben Willy azu chant na mbi Trésor Chimbalanga na mbi Roi Manitou moni banzembo za na album oyo bato ba pesa moni bato ba fana bana ndako baba c'est petit quand maman na biso baba c'est petit il a 50 ans quoi. Baba bien, baba c'est petit. Il a 50 ans ou quoi ou comment. Pour moi mon album nanga ba pesa nga ba 70 ans, ba pesa nga ba 50 ans. L'album déjà aura titre na wiza. Titre na na de devant on côté na ça on a conférence de presse. Combien de titre ba rumba ba générique et ça afro. Na sali ba afro, na sali ba rumba, na sali mélange à ba style. OK. Et voilà quoi. Mais bébé Butchu, qu'est-ce qui fait que le bin nzembo chanson fétiche non, ils a plus de 240 plus? Ça toi fétiche. Nzembo na oyo ezoleka. Nzembo na liboso oyo. Nzembo na nga ona yembi. Mota na longe pa maestro. Nga net na toujours moto na sa pe émission na Mike Lokamba. Na émission na ye na lobaka nga na rapis na objectif na sala likambo na objectif. Na lobaka na émission na ye moni plus nzembo na côté studio boy. Na sala on a pas propre effort na ngamo. So t'as le clip moi bien bon na ça on a propre effort na plus 243 so t'as le clip à plus 243 mon na bat balinga ngo bat bandimate étant jeune na ça la clip à bongo mais si allons pas ville allons pas moyen sauf ça la clip à danger bongo et mais ça Mike Lokamba ndie mo na bimisango tant na kota studio même si na studio le lot na ça l'émission un jour na studio mais si bitanze mo ezana zo producteur bitanze mo na plus 243 pour na banze mo belé tellement bien na ninga itena bimisa ka bongo pona banzi musupe na yemba na ngena bimisa de bongo te po na ninga osama mba bien no pour ça da clip bongo za da écouter déjà mais frappé te hein apparemment ngala tala kyang yo kana bandeli susu c'est que yo ça na information te na tala kyang na lobi bien na tala kinzembo na yo c'est que yo ça na information te comment ça omoni soko za vraiment chroniqueur qui est tout na ba chaîne nyonso Congo na futa ta chaîne moko te pour la promotion soko zara na Congo na bandeli soko lo na lo bango ti na ba chaîne ti na kinana émission ba yibi pe na tikala futa chaîne na Congo te
nasala émission internet mibale Mike Lokamba na Frank Stemai na émission na loba ndenge nasali nzembo nanga oyo nabita nzembo nanga oyo nazwa producteur mpona bimisa banzembo nanga nango besoin mpo sikoyo moyen eza vraiment te sikoyo biti ya nzembo naza nasala nini nazwa producteur les jours nakenda nzembo ebima nanga na banda promotion awa te na Biblack na Trace Africa na Trace Kitoko parce que le jour nzembo nanga banda tika ngona bakiki tika ngona kana Biblack na kenda kotika na manager na ba héros dans l'ombre na hiérarchie comprendre et là vous a complet ouais manager nanga à partir ya mikili faye baketika bafuta siko Biblack ponze monanga leka na Biblack nzembo ebimi lelo na YouTube lobi baketika na Biblack yo comprendre te yo biko frapper tu connais ça na ça OK vas-y nzembo ebimi lelo na YouTube OK lobi baketika po leka bafuta po banda promo na Biblack bakenda kotika clip boye monsieur David Monsorabi oh mais il chante bien est-ce que qu'on a produire pour ça un album baye na manager solo na ndimi batindi contrat na keno pas avocat ba bongisi ba place singa ba bongisa bazong seli monsieur David Monso na zo producteur parce que pour na yo tant na lika so olingis bandela ba image te pour na yo na bité ko simbeza ndeni na loba ikaka epa na chaîne na bino lobi ke objectif na ngeza funa zo producteur et bimi lelo lobi na zo producteur objectif atteint ou pas siko na sala promotion te nzembo ba personne ba na sala promotion te nzembo wana ba balingango so tali ba vidéo na nango ba imba plus 243 na ba notindo sti siko osilika ba réseaux sociaux ba imba plus na sala na chaîne na Kinshasa to bandeli suna puta ta chaîne monte ba chaîne nyonso ba yebi tu comprendre donc na bika ngo sandi bo sala wana mais siko on dit qu'on a la vérité te je et la vérité on ninga lobby ça va tout moi tata na éclaircir yo so to comme ndobinga ba chaîne nyonso ko na futa chaîne monte mais plus de ça 43 so talent ba beta on pe siko yo mon ka ozuka ido sa rumba na combo plus de comment Ochan plus de 143 OK donc plus de 143 ah na mon je vois laisse tomber les code mboka nanga donc mon déjà bon et bien mon nzembo na c'est ce qui montre la force monta na ina Villa Nova na ima banzi mebele basa ba clip te OK ilo moko na tikala na kana sandi mon sa promotion te nata nan si ça va marcher te yango sikon donc ndena boni na sa banzi mon na Villa Nova ba clip te na banzi mon na Villa Nova ba tiang pe na internet réseaux sociaux te me ba balinga ngo donc naza na voir formation bien moi ça va à mikanga ba sorte tout donc t'inquiète niko simba bato ba kotso ba bulwana ba mna ba nde simba raté bato banani tu fais allusion à qui non tu parles avec l'Éternel présent mon tanti to na Villa Nova banolo baga uchwana ndabakisi uchwana sambela trop uchwana ramoja poani tuna ba bien baby poani maintenant le baboy je suis l'Éternel présent c'est là aux Nzambe je suis l'Éternel présent il faut comment on a ba suwa neza suya comment être on est balobaka ke mon Nzambe Nzambe na Bible ya ngata na tanga Bible trop moni ko simbeza la bongo moni bako sabi on te ko simbeza te ke ba ko na moto ni ko simba yango na te ko simbeza boy parce qu'on album nanga oyo na bande sur émission na o na bibi to resala sur émission on son album nanga bimi na beta barena objectif nanga ya c'est la obeta Bercy il faut le voir c'est comme on yango est-ce tu na pas comprendre vraiment pas comprendre déjà maman il comme mon album na objectif nanga siko nga da toujours mon objectif objectif nanga siko ezapo disque nanga oyo na travailler na bo musique et bitsanga ba arena et bitsanga ba sala minene objectif nanga yango comprendre tant on peut comment oya les sous na information te oya les sous na ke buchu babaki na yeba dia ko oya bongo t'inquiète si qu'on a ça dans la promotion oya ba konzime poani tala le sala bango on n'est pas tous on n'est pas pareil bango wana banani te bato ba yaka muni bato wana oza na bango wana muni yoka on n'est pas yoka on n'est pas pareil ba yebi ki ye buchu parce que yebi sala bango nini il y a on est complexe ça bien faut pas être complexé
Tu vois, dans la vie, il faut se contenter de ce que tu as. On a un principe, on a un objectif. Donc, étant énorme, si on a l'amour qui n'a pas de non, qui est place tel, non, qui est place tel. Si on a dans ça, moi je marche comme ça. Dans le bas qui. Tu n'as mis dans ça la promotion. Objectif est ça, t'as ce qu'on est dans ma ligne. Et puis, le lobby maman producteur. Vous avez chance, Sarah. Faut nous na chance, na chance, mais je travaille aussi dur. Moni, ils ont la chance, ils ont que ça les dit bien. Ça, avec le peu de moyens, na salle studio moi bien, na tinyan on a poto. On dit mon nom on a ba masteriser, ba mixer na mikili. Na zui moi bien tout ça les clips on a sauté on a que ils ont monté na ba jeune tout ça là. Donc si on t'a séparé na clip maman au fond on a que ils ont ça la maki. Donc na salle qui ça bien. Alors, tu koloba makambo akisi deux fois pe comme la rapé peut-être maman na matoi. Alors avant de ba démission na mona ko solo na maman alors na lingana ba maman za musika yo po musika. Alors à chaque fois tambo solo na maman bino soit na ba parents na bino biloko ni balobela ko ya principe. Eloko ni penza ba sala ko rema. Tambola na pas ba mère na biso maman biso déjà hasard religieux. Na iso na no église. Moni ngana sambela tellement trop, hein. Et comme à niveau son ensemble au kanga mutakisi. Donc on a ça dans la système na sambeli kan nzambe na jeune prière to ba prière na ça na fuka mi kana sala nzambe na sambela nzambe nzamba yo kanga mala mongo. Donc moni faut sambela ka mais surtout faut la complexe. Comprendre? Moni yo ko za nango de. Tam si olinga oza nango 15,000. Mais ngata mususu non pose 15,000 nango te. Mais ngana nango ka moko na on a besoin ka moko. Mais tinza me nzamba pesa nango lobby. Mais lobby te ke nzamba ibiote. Persévérer toujours. Nzamba peso mais limite que jalousie nga comprendre on n'est pas pareil. Attends on doit bien vivre la nova toi qui ndenge monte. Il fait pas peso comme Salomon hein. Le roi. Pourquoi? Pour la sagesse. Sagesse. Oui ma bien. Je peux so pesa nango ça nga bien. So pesa nga Salomon. Tu as dans ba champion ba champion non. Alors l'éternel président na baxé so oyo Salomon. Voilà quoi. Le roi Salomon. En plus ça qui roi. Ouais. Ah ok, merci beaucoup. Un roi très sage. Donc il faut être sage et important. Il faut la promotion plus de 143. Et ça va bien makasi. Na lingana ko na ba terrasse, na lingana ko na ba boîte. Plus de 143 betara. Na ba boîte. Plus de 143 betara. Le baka poto na confinement mais ceux qui plus de 143. Et tu Atindo ba vidéo. Na na fanu dana nda kwa ebisenga yi. Plus de 143. Tant na futi na ba télé ba télé les gars. Mon sotal ba télé lelo. Fils de kangote les gars, na futa télé monter. OK, c'est bon. Na ba boîte, na ba bar nyonso ya Congo. Nzembe beta, oui ba sala ni ponzembe beta na Congo. Bakenda tika banzembe. Je sais. Parce que maman nga na yebi on na sali maman na temba nzembe na beta, nzembe na futi ba chanter les gars chaîne. Oui bien. Donc so sali lo ka bien. Et ganga kaka. Mais album il faut penser au tcha promotion pour ça ce qu'on a ndenga na. On qui a l'objectif na ngate. Il faut na beta basala minene. Pour na beta basala minene. Banzembo bat baye bango bat baye comprendre. Banzembo faut cartonner aux albums. OK. Comprendre? Aux albums. En plus na beau musique. On a mis cet David Monson déjà. Bouchou lamba rapé. Et Bouchou na mona msala lambela ngai. Et c'est que bino lamba te. Et balaksanga olamba pa na pesi mama titi makanzu mbote tante nanga. Mais na mwa msala po na kolia biloko voma ya kitoko makasi na nga. C'est que mo lamba lo kitoko te. Et na lamba nanga mais c'était trop comprendre. Et tana boule maka musuni ti bona trop album. OK. Ndeo bima boy. Tambola. Tuna ba DJ. Ba iso et ça fermé. Kasi tuna ka ba DJ bazana bango basala banini. So ba chiba clip. Muna ba boîte comme tango yembi ba tue clip. Vous comprenez? Moi ça va changer mono. La boîte, basala ndeni. Tuna ta mtana sima caméra, basala ndeni, so ba changer mono na boîte. Ba tue la clip no. So iba lo ba nini? Vous clip au film donc moni. La boîte plus de 148 bêta ka. Plus de 140 ans. Faut qu'à moi bêta dans l'église ya té. Oh. Ouais, c'est un mystique. C'est pour te dire que na maîtrise à métier, comprends? Malgré l'âge, na maîtrise à métier na l'équipe na orchestre moi n'est pas maïs au fabrique ça et
naza na sagesse naza na intelligence na maîtrise na zui et nakobeta de loko ratete bébé Bouchou déjà nakobeta de loko ratete nayebi maître Fabrice Alexandre nini basala po eloko ezwa comprendre bathème nini baabordaka po ozwa public en plus na ba fanatique balinganga nakolinga odecevoir bango te et piste ça 40 balinganga comme pas possible. OK. Album Mekoya son featuring. Donc c'est trop tu es trop distraite dans le rôle bas. Discret non Isaac ensemble ça là pour na bimisango. Et dans le bango le jour à conférence de presse. Na ba mamuna sur album oyo mais ba Isaac album planétaire. C'est que on a 2021. Quand mingi kate aussi la nangoka ba fongola ba frontière na ba tourner ba clip na bino bima na tourner ba clip. Pendant le on a osé mingi pour faire ba clip. Na ke tourner ba clip ya on a osé là pour frontière soit fongami ka ni ça ba clip. Approche-toi comme ça pour le micro. Alors tout ça déjà nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Merci pour votre collaboration, Kamel. Tu as honoré cette émission. Mesdames et messieurs, nous avons passé de beaux moments avec l'artiste Bouchoulay. Alors, question nanga pardon, un sou que ça vrai ou faux? Vrai ou faux? Yo, c'est vrai ou soit faux? C'est parti. S'il te plaît. Au moins que ngal boy nanga osala émission lelo ya polémique yo minga. Polémique na sens nini? Bana tu fais les gens qui ah bah t'as bien peu boy bazala ka vous avez pas problème na Materazi vous avez la Materazi munanga si akoma 7 étoiles na pese vous avez la Materazi azala 6 étoiles OK 6 étoiles étoiles a commencé OK on a moto nanga vraiment Materazi so zana yi alors que ngana moto to na problème te alors quoi vous avez la Materazi même pour la zana moto te pour la tanga comme mutu on a tangi ni monsieur za ka Materazi na ba tanga na télé OK baby ki na tanga comme Materazi toujours bien Materazi po yemo place ça ba avec chama ba ebi ki Materazi oui puis avec chama alors avec chama j'étais sali à mon ressandé mais j'étais sali mo ngamo zolo ba oyo wana ezaka ko lo bango boité nebi bato ba sa ko lo ba boy ça c'était oui pour no ba bongo pour na ebi na mi mon nanga na misa na moni ko bana Villa Nova ni osoza ngwende mosoza oza ngwende oza endroit te tu vois on a besoin de ngwende oui ba mon ba flèche oui ba o contrôler nyonso mon Villa Nova na contrôler nyonso na ba mutu na mutu na ba mutu ni na bimisa tel mutu ni na bimisa tel mutu ni na bimisa tel apesi mamolo beza ya Villa Nova comprendre eza mbatu ba la Villa Nova bisa makambo sala o siko eza nini moni nzembo na nga liste sa karato na sala on peut ka promotion te ka bongo eleka moni eleka ka bongo ba ke sa promotion makasi ba ngo besoin ba ke sa promotion makasi ba besoin ko sa promotion ko tala mama moni ngate moni tango tanga tango sunga oyibi objectif na ngate to tali bo anzembo sali bo nzo ndo ebite nga za objectif na nga na besoin producteur na zuye pe mais yo sko komola na nonga mote o za distrait yana ba yanga nini ya bino nini ya biso nini tala makambo na onetinga bo sko objectif na za atteint neti bo na qu'est-ce que mangosusu le temps ota susu ale ka ba TVT pour ndoka na studio na studio na yema banze monanga belé après kaza na studio na la confirmer si na na tourner ko boya akene Brésil akene Belgique akene Paris ça ba clip akende nini mais yo ebitenga na travailler mais yo kuna otala akavi nanga ti jour ba oti ko tala ko batika na ba constater na makamna bango mais est important alinga ba linga ngai mais ko kanza ko tina na problème na Materazi ko kanza un jour ko kanza te na problème na binafilé ko kanza un jour na problème na s'il te plaît oyo répondre ngana question ngana na tunité te mon émission na mona lokwa mon émission ça pona zong sonde na nzela moni bato musu o za fréquenter mutu te on tinga bato ba kina impoli na finga bato mais mutu moko akanga te na finga bato comprendre atana Villa Nova on so loke ça peut prise mutu impoli et poni Infinity ba mona boto Infinity boto à l'équipe une fois ba pesi bino rendez-vous na émission yo ya na retard moni siko moni lo na loba yanga nini bango ba sola na bango moko il est important na linga nini na mission na bango na isa mo ba retard mai so fa bazali surtout na répétition na yaka avant ba tonyoso tondo ya na Materazi to yaka avant comprendre et na linga ba lo ba no mabe ba kuto na ngote
moni babaka manga koteya moni babamba mabanga po ani moni oza na ngwende moni mutu to aluka koma le roi yo dans sens nini amona père alinga ko mingi mais père no linganga pamba te parce que je travaille po bande na ville no va misa imba banzembo ko linganga pa te ce ko za tembe atondo che kwana nina cheni ni mundo cheka wana to komanda compter non siko ntaimba banzembo ko linganga na ville no va te tu sais que j'aime mon père to suis moi na baba nabi aimba banzembo kolekanga azate ngana ba plaisir ya nzembo okay na sens wana monike oza ba tembe no mo boye mesko oko ya kaka sko loko sanga bien po okuta nsko na ngamo na ibiso sko ba vérité ye ngana kuta na porte parole tena porte ba on ne ba porte parole nga ba ibiso sko bien te mais sko ebini na villa no famille saimba banzembo kolekanga azate nemba na bimina ko bimala nga sorti na nga liboso na mama mo nzembo bimona maiso fa kwekas. C'est pas pour rien parce que je travaillais, je bossais dire. Parce que j'ai une vision, j'ai une boule, qui est loin. Je travaillais pour ma vie. Comprendre? Et voilà quoi. Bah, tu as sali, tu as envie d'aller, tu as ça. Ah, tu as banzi mo quoi, tu as ça là ni. Tamsu. Assemble là 4 fois. Tamsu assemble là 4 fois. Tamsu ala la ati yo la li meya ki no luka banzi mo par-ci par là. Tamsu ayaka po ayaka fa pour après ça. Comprendre? Mais au cas où ça bouche à impoli pour ni les gars infinity bat balandi et bila plus une bonga bimisa pesi yo tamso au l'équipe bat balandi oté problème quand bakaro lobela ngoti mais ça sni na villa nova zaki va bongo na villa nova ezali vraiment bongo oui poni moni na baton soso mon temps na grâce na yi moni grâce moni di yo sa émission na yo ko na grâce no na pena na grâce tanga tamso yo bat balanda kote me bat balinga ndo yemba comprendre tamso yo bat balinga ndo yo yemba mais ngasko tamso bat balinga neti mposu mona buto leki na nzela balandi mbang mais yo leki balandi na bongo yote moza elongo ki musicien toza musicien tamso balinga ko te ke balanda yo ko tamso balinga buto ndinga zala balinga omona ya fara tamso balinga ba mono na TV donc on mutambo za la grâce na yi donc balinga comprendre makamwa te bato mo jalousie makamwa mona buto ya so buto kitika buto eza mayeso fa peka sa pesa mutu na ndenge na yi nzambi pe ape pambola mutu na ndenge na yi. On prend vrai et faux. D'accord, vas-y. Ok. Vrai ou faux, l'artiste musicien Boutoulay regrette Villanova. Non, je ne regrette pas Villanova. Net Bouédéa dans Villanova. Net Bouédéa. Non, ici sur la faute ou vrai? Non, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas Villanova. Alors, vrai ou faux, tu seras éternellement reconnaissant envers Fabregas. On est obligatoire. On est obligé. À vie. Monta, na bana nga ba obota. Monta bana ona obota, ba toujours reconnaissant. OK. Alors, vrai ou faux, l'artiste musicien a eu une très belle relation amoureuse avec une chroniqueuse. Non. Boutoulé n'a pas sous question nanga. Yango da yobi. Non. Na iba so okende. Te na bande la côté, on a eu une très belle relation. Une très belle relation. Na sou kana ti amoureuse. Amoureuse, parce que non bien amoureuse on a dit non parce que non. Na iba so OK. C'est moi comme ça. Boututel. O ibi na sala ba émission comme pas possible pour na démentir makambo yo ngozong selanga ngosusu. OK. Vrai ou faux? L'artiste musicien. Attends, l'artiste musicien. Vous avez sorti avec une même femme, avec ton confrère Binafilé. Mon a Villanova. Papa chéri déjà. Mon a Villanova. Yo quand na imbate, banzeli balelanga fort ba serre. Est-ce que ça ni? Alinga non linga basi diate. Olinga kabasité. Te na sens nini? Musana nga na no basi ba yebi so mun basi nyoso oyo. Musu ba ya averanga. Baby na no evite nga de na linga te. Mwasi moso na yoki daza na mutu tel. Mamu na lo ba o beka mayebi. So na yoki deja oche kuna na kota makamate po ani. Balinga po bazo espace te. Bako maka butu abuto. Po ba bondo ba kuna buto la batu basi. Na Villanova tu ba yebi. Tu yo ba buto la ote? Na Villanova. Bando banga na buto la batu basi. Comprendre? Vous allez sur mon yo mwasi no bébé butu sonné. Oyo ke na linga rankinte. Na so na yoka mwasi solo na mutu tel. Na kota makamwana te. Donc, comprendre. Alors, tu rêves de faire un featuring avec l'artiste musicien de Plika. Pomba. Tu rêves de faire un featuring. Faire featuring avec Pomba et
Aïmba bien, faire featuring avec lui, ça me fera plaisir. Et Tu rêves de faire? oui, un jour. On va se qui est allons seulement. Bon, déjà, vrai, normalement, il faut, et ceux qui sont vrai, il faut les vrai. Ils sont faux, il faut les faux. Mais le roi, si c'est vrai, il faut pas de soucis. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Alors, Bouchoule, est-ce que les autres ont qu'on soit payé 16 tapes na yo? Sex tap. Mon maman n'a ngate ba oyo. Mon maman kambo yo izaba. On parle de la musique. Loko yangani ni mambo na ninga oza yangate oza ba bana ba parler patata la biso tout le ba musique tout le ba T'étais le maman comme bana na ba attaquer ngata ningo za ba information na nga wana esa nga bina peso. Mais au boy bien information. Tena ni ba information pour nga peso ba version mo ya bien. Na ba bana ndako na éclaircir bango c'est que si il faut ça la émission moi trop. Alors un mot de la fin. Le mot de la fin akake. Dans le studio on a travaillé. Muto na posta na nga bébé Boucho l'Éternel présent qui na page Facebook. Avec bébé Boucho officiel, page Facebook, Instagram, Twitter et voilà quoi. Ok. Alors, merci mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité, merci de rester à notre compagnie. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Anoudé, une émission qui a été présentée par votre MDC Rantouritipong à la jolibilité. Alors, merci à la grande équipe de cette émission. Encore une fois, j'ai fait un clin d'œil spécial à mon chéri, le Mbingazor Ernest Toumba. Alors, merci, un clin d'œil spécial à Papa Michel Ngamete de la part de notre monteur. Alors, quant à moi déjà, pourquoi pas faire de gros bisous à mon chéri, mon collabo, mon associé de galère à lui, c'est le bébé Juniora. Donc, bébé Facebook, bébé Diogo, bébé Star. Donc, à côté de la famille Kardashian. Alors, merci à la grande équipe. Merci à Richard Lokamba. Merci à mon boss. Alors, quant à moi, je vous fixe rendez-vous déjà au prochain numéro de cette émission. Alors, portez-vous bien. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.